Maman Blanche Ponangai, aza mama Mazaki Ndeko. Maman moko motema munene. Maman moko na yebaki juste na bandeli. Tango papa kei ko lukae, tango azonga officialiser ba fiançailles, donc na yebi lisolo. Si seulement tu pouvais répondre à toutes mes questions, alors je pourrais comprendre. Vraiment, Azaki, modèle de la femme au Sengil pour le ministère. Et vraiment, c'est le Dieu qui sait pourquoi on va arracher dans le moment où. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Et là, on a reçu un papa, na libota, ba lendi, ça ba mati, ça sous dimension à l'Osambo. Ce qui nous a fait pleurer hier ne nous fera plus pleurer aujourd'hui. Car le Tout-Puissant est avec moi. Je marcherai la tête haute. Car le Tout-Puissant est avec ma famille. Nous allons prospérer. Car le Tout-Puissant est avec mon travail. Je veux réussir. Mais nous sommes un serviteur de Dieu. Simba passer Marcelo Makasi. Parce que c'est dur, mais tu as dit que Nzambe a consolé mitema batu. Nzambe a consolé Mosalina et Mosalina l'embate. Si Dieu a permis une telle chose, c'est peut-être pour faire monter encore son serviteur plus haut. Oui, biso tozo lela metozo lela katina kokumisa Nzambe. Parce que moi je crois ndenge nazo kansana bino eza mission Nzamba tinda ki auprès ya papa na biso et tant mususu mission na ekoki Nzambe nda yebi pourquoi à mettre point na esika wana. Vraiment, tozali na mawa, tristesse, esali biso. Nzambe apesa biso makasi, apesa lisanga nyonso, etonga nyonso ya compassion ya mokili mobimba. Apesa biso nous tozala ini, tolela mama na kimia, makambo nyonso eleka na kimia, tutokotika ye na malita na kimia molimo ne pepe ma na kimia. Oyebite ke laboratoire mais missile et c'est la mission solution wuta kala. Solution ignorant, c'est la ça. Omoni oyo. Signaliste suppositoire. Oyo. Signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. Au moins désostril oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et quoi aider ma casse. Mais borax. Ce que c'est traitement nios tout. Il y a hémorroïde. Nesiko yoko banda ko pakulango. On a nzoto abiso papa. Ce qui bon lingi. On mesurait. Bas centimètre non avant bande kopakula pour me colocoser ça on peut mesurer les sous on commande que box toujours champion on comprend pas question nationale question on consomme c'est comme soutien na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mon soutien ya Congo ndé docteur Pichu Tondele yene savant. Motena biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa, référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba.
CTF Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semaï. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Culture et Business. A toza bomoi simananga naza na compassion awa toyaki boyebi ki matanga ekweleli bana nyonso ya compassion. Donc on a présenté ba condoléances na famille mobimba oyo ya pasteur Marcelo pe na bana nyonso église ya compassion. On est de cœur avec vous. Donc maman za maman ya biso nyonso. Donc pas si eza na biso nyonso toyaki to mona quelques fidèles ya la compassion autoriko cha micro. Donc quand même bah s'exprimer quoi. Donc mawana tellement tondi bah c'est de fouler pour bakangi trop baleli pe trop mais balobata moi quelques maloba ba souvenir à malam batikal nango pona maman. Merci beaucoup papa Zali. Papa kombo nani? Papa Serge Mbaki. Papa Serge na présenté au ba condoléances. Merci. Ba souvenir ya nini otikal nango ya maman Blanche? Maman Blanche pona ngai aza mama mazaki ndeko. Mama moko motema munene. Mama moko na yebaki juste na bandeli tango papa ke ko lukaye tango azonga officialiser ba fiançailles donc na yebi solo et na vandi na mama moko le loi comme modèle ya ba couple belé. Donc basi belé bazwinda que c'est maman Blanche parce que so moni papa zaki maman Blanche batu pe balanga ki ba maman Blanche batu ba koma kolanda maman Blanche et mabala ebele batu baleli mingi o maman Blanche akoma ipona bango sangwane komela ki undi nazaki na ndaku na vandi na canapé nazakota la télévision mwana nanga za chantre awa na compassion abimi atuninga abinanga papa maman Blanche akofi kabinani ayebisio abino non na moni na page ya église nazaki déconnecté na koti mbala moko na moni elekela kinga na bengi jusqu'au papa Belade na bengi quelques bakambi na église ba confirmer nga et na moni ba pele comme libanda ba ancien église donc matanga déplace sango ezwa kinga na tongo wana tonanda courage. Merci beaucoup. Zamba pesa rapé mugazui. Ah oui biso tozolela metozolela kati na kokumisa nzambe. Parce que moi je crois ndenge nazo kansana bino eza mission nzamba tinda ki auprès ya papa na biso et tant mususu mission na ekoki nzambe nda yebi pourquoi à mettre point na esika wana. Faut pesa papa makasi. Vraiment. Makasi et pas aux makasi. Non tozana losambo. Tozana losambo parce que sans losambo vous allez pas simin pour papa et pour l'église. Non là je te pas au courant parce que la première de question à tunaki maman belaki et mutu ta répondre na bisinga non sangwa maladie toka ki angoti. Dernière fois mon akeza ki. Je crois que l'année passée na yaka pona luka papa pona na buma na zungi na ko luka papa et yem tayamba kanga et papa zako kipe me yem tayamba kanga et yango na lobi na ndako cimetière ezana ezo bomba ba projet belé parce que nyoso to lobaki et koki samité donc pasi yangwana meto komisa nzambe. Nzamba yebaki que obo sololi muso ko se réaliser tes plans nzambe. Merci beaucoup toi okapende ko mususu oza besoin à aloba bon mona ke pasi eza vraiment makasi ndeko mbote mama kombo nani kombo nanga pasteur Richard Mbwisi ya église Christ notre roi Lemba. OK. Oyebaki maman Blanche bien. Maman Blanche na yebaki mais pas de façon personnelle mais na monaka ba publication na monaka ba message ba prédication donc vraiment yango na yaki ko compatir elongo na pasteur Marcelo. Donc pasteur belé baye o boza bandaku na boyete donc présence na bino ko sala eloko ya malam liboso ya pasteur Marcelo. À chaque fois bande ko landa na télévision ozomona mobile na ya zolo ba malam pona ye e bande ko sala comment lelo mutu abongo aza sous pembeni na ye. Vraiment azaki modèle ya ba femme au sengeli pour na ministère et vraiment c'est le Dieu qui sait pourquoi on a arraché dans moment oyo. Pour nous les hommes nous dirons que c'est très tôt mais Dieu seul le sait et je sais que
Si Dieu a permis une telle chose, c'est peut-être pour faire monter encore son serviteur plus haut. Et il y a toujours soutenir, toujours senga kenzamba fortifier, et toujours senga à baisser garde. Il a encore des choses à accomplir avec son Dieu. Amen. Et sa maman voisine, puis Azaki n'a besoin à l'oba, au bazali pembeni ya église la compassion. Alobi qui a okokate et puis fa loba. Maman Mbote bande ko journaliste. Kombo nanga mama Pélagie Kitambala. Mama Pélagie Kitambala ozalaka pembe en face ya. Nazali awa na sala musala entretien awa na dispensaire à tout moment to yambaka mama ayaka na bana oya orphelin ya papa Marcelo to yambaka bango to zalaka na ambiance. Eloko na lingana na loba na lendi sa ba Kristo. To zabiso nyoso bana nzambe na lendi sa liboso papa Marcelo na libota ya ndeko oya uti ko tika biso. Nzambe azali mettre tant na circonstance yemoko apesa biso mama yemoko azui mama na circonstance nyose ya lobito kumisa eloko na kosenga na papa na libota ba lendi sa ba matisa sous dimension ya losambo boye atalisi biso ka azali nzambe mokolo ya dimanche mama yaki ko kumisa nkolo lundi to yoki ke mama yoka mwa ba malaise mardi to prendre ke mercredi mama akufi siko to kosala nini to kumisa kaka nzambe témoignage na nina pesa pona mama ezali boye na décembre oyo uchi ko leka nganzali témoin oculaire parmi bato yo domoko yaki en église mama yaki akati singambo ti na dispensaire akoti na kati bandeko oyo akoki ko sepela mo eloko moko ya mukie ezali kuna soki akoki ko sepela nango azui amemeli pe libota pantalon na lati pe uti parmi bilamba o mama pesa ki ponde na zolo banango o na zana tenimo se na zala mustala vraiment tozali na mawa tristesse et salibiso nzambe apesa biso makasi apesa lisanga nyonso etonga nyonso ya compassion ya mokili mobimba apesa biso nyo tozala ini tolela mama na kimia makambo nyonso eleka na kimia titokotika ye na malita na kimia molimo ne pepe ma na kimia totika biloba loba tozali bana ya nzambe tolendisa libota tolendisa papa po pasi oyo tondimaki te totandaki te ya koloba eza ebele me témoignage na pesi mama azalaki humble tolandandakisa na ye simplicité azalaki vraiment très simple comme bonjour na zoloba exemple na zui pona mama ngona gentil azalaki ko yamba mutu nyonso soka ye na dispensaire ko sekisa mutu nyonso mwa baje okondima te ndaki so na zui na mama oya yuti ko tika biso simplicité na ye wana biso to tikali to landa to ndakisa lokola ye pe lokola mama malamu molimo ne pe manakimia. Merci beaucoup maman, merci à tous dans la compassion matanga na bino so boza musika ona boyete peut-être ko assister bandeko bakufe na la compassion to kana pasi mama tiki bana atiki mobali o azaka chaque fois kombo moi sina na munako donc il y a que Dieu a consoler merci tozongi er moko qui a dit que bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Attention. Oui. Bon, na manda komona na TV, na kenda pe dans l'église na bango une fois, na la compassion et vraiment eza likamango eza vraiment kilo.
mais nzambe asunga pasteur Marcelo nzambe akonsola kamite mabatu akende suko konsoler ye akonsoler parce que biso nyonso pe tozobondela pona ye mais nazosenga pe ba serviteur de Dieu basimba pasteur Marcelo makasi parce que eza dur mais toyebi ke nzambe akenda ko consoler mitema batu nzambe a consoler mosali na ye lemba te mosali na ye akoba lisusu likambo mosusu ekoki koya po elembisa ye mais elembisa ye te elembisa o te serviteur de Dieu etelema lisusu koba lisusu mata lisusu parce que nzambe abenga yo po salela ye vraiment napesi mes condoléances na famille mobimba pasteur Marcelo tolinga yo mingi pe to bosani te nzamba zana elongo nzamba zana elongo nzamba bosani o te kotuna nzambe ba question te po nzambe moka bile pourquoi o ekoma ki don nzambe apesa famille makasi bana yo nzambe apporter nous lisusu donc merci beaucoup molanga sina sombolai fascination morale sina oui que pasteur Marcelo ko feli mosi nayebi malobani no ko lobana tozopesa azala kaka na courage makambo ya nzambe ndenge ezali peut déjà arriver déjà okufeli être cher te maman azali papa azali madame azali bana bazali oui bazali mais douleur wana quand même atako koyoka ndenge ezalaka non ozo sentir en comment so besoin place na yo ozomona ndenge ezosuwa na motema azala makasi nzambe abatela ye kaka merci beaucoup. Bon, nakomona Beni Lisson. Beni Lisson. Lisson. Ah, OK. Pasteur Marcelo ebi. Bon, pasteur Marcelo na yoka yi. Namona yiba na TV mais na yoka na peto kutna na mona yibu iteka na TV. Na yoka yi. Webi ke moi sina kufi. Bon, na yibi te wa na yibi monte. C'est que une nouvelle on que moi sina kufi ngasko na yibiso ke moi sina kufi. Webi ka desa la passe. Webi okufi ya mutu. Oui, on a coupé le mouton. Maman, on a coupé des pères. Papa bien ça là. Ça là passe moi bêta rapide père couper ma boue on a un moko. Bon et ça là peine passe au moins bon il y a bela tembo moko moi aussi vite maman couper. C'est bon vendre na binoka bota maman. To vendre les jours on peut ça ka autaka super fête a rappel na ambiance abina na fête mais là pe koya ya ndako. Kozonga zonga pala couper. Bengaka yo tondeni avandika akufa miyela dela ndaka uti fete te ya fete na fete ya bini na epe a uti fete ya bini na epe ameli pe alie kozonga zongi na ndaku vandi pe expliquer biso pe ndenge pe fete leki ikompe ba ya mo pe akati mutema sala pasi akiaki elala bwa akufi bine sala oui sala pasi olebe pasteur Marcelo moi ça pembeni yo za moi si oui na moi si ape na bana tina na bana te wana chérie na moi chérie na komena aba ebele to bombi kaka mais quand on vend bongo ka chérie na akufi salonde ça nga pasi parce que akufi ko ebisa ta mo de maloba mo te ko sala ke epese mo makasi nde bino tambo kufela papa bat bayaka pe balobi ke na présenter bino ba condoléances besoin courage bo continuer vie ezali mo lelo te na musala na elonga pe na lobaka yango na mes condoléances do yaka vie do elo salama mino so leka nzela ngo do ezaka ke elo mo de leki salami isala pasi mais azaka na kibali po ezaka nzela mino so awaleka ngo oui tu es ça passe net nga pe super akufesa nga pe na passe mais na courage ka pasteur Marcelo dès que isili mutu so ke azonga soute encourager kaka elonga rolo bara ngwana na pasteur Marcelo on a bi ki alandio pa yo ke pese makasi elona rolo baka ngwana merci sepesa ekimi eza nzela biso nyonso obiki koperdre moi c'est ça passe makasi asi kote kaka motema eza nzela biso nyonso ye moto liboso te na bana eselo te abokola bango ka nzambe opesa ye makasi opesa mayele nde nini obokolela bana na merci beaucoup tozali na besoin mama aloba ba mama ezosabe oyo akwei wana kufi aza mama merci nzambe azwa lokumu amen
Merci beaucoup. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment on a? Comment on a Exi ou la Bila? Il passe. Ouais. Toujours. Oui, que pasteur Marcelo Koufeli. Ouais, na ebi pasteur Marcelo Koufeli maman. Donc moi si nae au bazala na ifuma trop. Donc asunga ke na makambo presque belé le la Koufi. Donc azaka makasi ya nzana bisonya ça. Tout ça pour yesu mo na nzema mukili ya ba mo yemo pa kufa non. Donc ba me connaît la famille na papa Marcelo na église donc bazaka makasi balele na bonzambi na bonzambi kaka ba biloba loba nino ko loba na bango wize pona mutu nyonso ko ya rapesika nyonso bon mine singa pe daponga loba atala nga lelo sona kufi donc nzambe ka mutu permettre ngo ata ndoke bo lianga yi so nzambe permettre to lianga ti donc liwana so nzambe ka mutu permettre ngo donc o ba loba na batika kanisa mutu mabe ezanzela ya biso nyonso nzambe mutu permettre liwana komanga. Merci beaucoup. Merci. Merci na ba fidèles téléspectateurs na ebi que sali plaisir makasi na bana nyonso ya Nzambe. Po ekwe li bana Nzambe so yo zanu na ka Nzambe te yo débrier po bana nyonso ya Nzambe to na pastor la maman moko ya biso akufi bomoni tozaki kuna na kati ya église la compassion bana la compassion ba lobi ba leli tala ndenge sango oyo zo pesa passe na mutu nyonso. Merci Nabino Bolanda biso du début à la fin. Merci à mon caméraman derrière la caméra Nazana Obed. Pourquoi pas na merveille pe na lipas toujours. Oui ma passe bazala kaka. Merci Nabino nyonso. Merci à Espoir Kaposa na pesimbote na batu nyonso bo message kolanda Africa Info. Donc bo zappé te Africa Info nde makambo. Esika ba information sur les ezara ande na Africa Info. Bon moni esilité boye ba que pasteur Barout corna epena no yete donc to relega pe sous en Afrique Info pour nous passer une information que pasteur Barout pe corps kozala wapi ba ko exposer wapi ya pasteur Marcelo na ebisa bino déjà que boyeba matanga ezana Ave Maria ou eza pembe na cinquantenaire place batu bavani nanu en attendant bazolela mama Blanche to lele na bonzambe na losambo nzamba pesa pasteur Marcelo makasi ya pesa bana les dieux des orphelins nzamba penser na bana pesa bana makasi courage avenir na bango eza meilleur nzamba pesa pasteur Marcelo makasi a continuer musala na ye oyo abandaki nzambe na nzambe a continuer nango donc eza pas si vraiment même biso bato loba mais to makile zotanga maya miso ezali bato osaka effort pour pasteur Marcelo pas makasi bana baza makasi donc communauté mobimba bana nzambe nyonso to présenter bino biso bata Afrique Info ba condoléances donc bo comprendre nga mo pe pas ezali on bo mona ya moko malobezo kima merci et bye bye. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France,
23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Frank Semaï.